Voilà, bonjour à tous, Mbote Bande Konanga, salut la famille, bonjour à tous les abonnés de Ursil Botela TV, Mbote na Bande tout au Boulanda Biso, Karande Boyebi Tolobara toujours, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bao Balandara Biso depuis Kala Bayebi, déjà à Tolobaka, et dépendaka na air oyo okolanda biso. La famille, lelo na ye na triste nouvelle, na ye kokabola nouvelle oyo elongo, na ba abonné tout au balandara Ursil Botelwa TV. Ya mawa sango ya pasi ezali ke Ferregola ba musicien ba kimiye na poto. En tout cas na otiela bino ba image bokolanda lolenge nini ba musicien ba kimi Ferregola na poto. Eza pasi pe mawa la famille likambu yango epesi vraiment kitoko te esali pasi mingi na otala ba effort oyo Ferregola salaki pona koluka kobenga ba musicien kokende elongo na ba musicien na ye pona concert oyo eutaki kosalema. En tout cas pona masolo ya concert tokoloba mabete pona concert parce que concert ya Ferregola eza vraiment 100% réussite na koloba o nga na monaki na lobaka toujours o ngai na monaki. Alors selon nga namonaki concert ya Ferregola en tout cas a réussiraki concert na ye ezalaki vraiment réussite munene bato bakotaki ebele et puis abetaki musique na ye ça va selon ye. Alors triste nouvelle sango ya pasi ote ko kabola lelo ezali ke Ferregola ba musicien bakimi na utika tolanda na utika video totanga ba commentaire ya grande sœur ya musicien moko oyo akimi Ferregola aye ko témoigner ye moko yaya ye moko aye ko mibima na TikTok pona koloba ke ndeko na ye asali 20 ans epai ya Ferregola 20 ans epai ya Ferregola mais afutami malonga te. Alors raison pour laquelle akimi po asala vie na ye na poto bandeko nanga epesi pasi eza vraiment pasi mingi Ferregola aza na pasi mingi ya ba musicien bakima ye na mikili ya poto. La famille, sans plus tarder, na otela bino tolanda video yango lolenge ba musicien bakimi. Alors bato balandra Ursil Botelwa TV bayebi biso a to valoriser ba commentaire na biso nyonso. Donc nga awa na valoriser ba commentaire bandeko ba commentaka awa biso awa to tangaka ba kombo ya ba commentaire pona kopesa merci na bandeko o bazalaka wana pona ko soutenir Ursil Botelwa TV. Merci beaucoup na Mama Charlotte, merci. Mama Flore Batina, merci beaucoup. Mama Miradi Mbumba, merci beaucoup. Mama Dacosta Nadia, merci Esikozali. Mama Voldi Mouyo, merci beaucoup. Mama Blandine Makoukou, la de mon cœur, merci pour na commentaire, na j'aime. Merci beaucoup, Mama Albertine Mayemba. Merci pour na commentaire, na j'aime inayo. Mama Diane Moupepele, merci beaucoup. Merci vraiment, Maman Linda Mondo. Merci pour nos commentaires. Ma maman chérie, Maman Yvonne, Princesse Allegria, là c'est ma maman. Merci mingi pour nos commentaires. Maman Iguette Biolo, merci beaucoup. Papa Patrick, merci beaucoup. Papa Kalala Bisonga ou Libya depuis Cape Town, papa Nangamoko, Nzamba Lola Pambola yo. Mama Pauline Kasongo, Nzamba Pambola yo. Mama Thérèse Lusu, Nzamba Pambola yo. Ndeko Laetitia Kaji, Nzambe Apambola yo. Nzamba Pambola Mama Nadej, Nzamba Pambola Mama Natasha Bunganga depuis Cape Town. Nzamba Pambola Mama Bergia. En tout cas, merci. Boza vraiment ebele. Mama Jeannette Mwika. Nzamba Lola Pambola yo. Boza tellement ebele. Mama Blandine Makukula. Boza ebele ba o bolingaka Ursil Botelwa TV. Nzamba Lola Pambola bino. Nzambe asala bino bolamu. En tout cas, ndeko zo kota na ba commentaire. Kota na commentaire doucement. Kota na commentaire malembe. Commenter malamu a to fingara te bandeko balandaka biso bayebi ke a to fingara te nayebi ke ndenge tosali analyse ya Ferregola tokozwa koto ba warrior tokozwa koto ba gaulois. Alors tangu bozo kota bokota na commentaire na cadence kota na commentaire malembe koya kolakisa biso ki impolitesse ya famille te okomela biso na commentaire et ozala vraiment mabe makasi. Naokeli Ferregola mawa franchement naokeli mawa esalinga pasi
Frère Egola asali batan ebele oyo abeta concert na poto te. Frère Egola asali vraiment batan ebele, batan penza ebele toyebi biso moko. Papa Hervé asala musique na ye bien, alobara bien, musique na ye kendara bien. Mais azui penza temps po abeta concert na poto. Concert na ye ezwi ye temps, azwi temps makasi, azwi temps ya mulai. Papa na biso ase préparé na ba effort, aluki mbongo, ase préparé asali nyonso asalaki po azwa ba musicien amema bango bakende kosala concert, bakende kobeta concert na poto. Ezalaka facile te, moto abongami penza. Moto amibongisi, abongami, alobi ke te namema ba musicien na nga tokende basepela lokwa bamusicien mosusu ndenge bamemaka mpe ya bango bokimi ye briskement eza mpenza mpasi mpe mawa epesi mpasi mpe mawa awa bokimi azonga abanda lisusu kolukaka lisusu bato abanda lisusu kolukaka bamusicien oyo bakobanda lisusu kobandela makambo nyonso mpo bayeba antuka bopesi Frère Egola mpasi bosalaka bongo te bosalaka bongo te ntango deja moto azieli oyo deja visa eloko bandeko na biso boyeba te ntango oza deya na visa ya poto na maboko oza deya na visa poto na maboko yaya ntango okozonga soki visa eza ya 5 ans obanda okende na yo lelo fali apesaka bato bavisa 5 ans bato ebele baosalaka batour na poto akeye azongi akeye na azongi grâce ya bavisa 5 ans oyo bazoyepa papa na biso handicap la merveille fali pupa soki ozwi visa ya 5 so bavisa bapesi bino eza ya bamwa ndenge deja ozwi visa poto soki ozongi wana passeport na yo oluki mbongo na yo okende visa baopimela yo te mpo ozwaka deja visa ozongaki bandeko na biso bosali Frère Egola pasi alors la famille sans plus tarder na otikela bino tolanda video yango tolanda video lolenge bamusicien ya Frère Egola bakimi tolanda video oyo epesi pasi mpe mawa tolanda video oyo eshoke oyo pene esali bato pasi na mitema Frère Egola en larme Frère Egola aleli Frère Egola aleli bosala yango mpona nini bamusicien ye moko Frère Egola azalaka musicien quelque part mais atikala kokima te bosala yango mpo ya nini bosala yango mpo ya nini eza pasi mpe mawa bamakambo elekaka na bamiziki oyo bomona balider na biso baalaka vraiment na esprit baalaka na esprit mpo imagine moto lokwa ya Frère Egola amemi na ye bamusicien baye poto amemi bino boye bobeti mpe concert eleki kitoko me pian bokimi na bino ye siko nde bokimi ye bongo lelo concert mosusu ekoya toyebi ke Frère aza so na concert mosusu bazobundabunda mpo nango kuna na Londres siko lelo okeye na bamusicien nini bosali moninga mabe bomoni yango teke bosali moninga mabe azonga abanda lisusu kobandelaka kolukaka nani akoya azwa oyo bayekola susu koyemba non bosali mabe franchement bosali mabe franchement epesi vraiment passe la famille sans plus tarder tolanda video bolanda video lolenge bato bakimi lolenge bamisien bakimi Frère Egola bolanda video ba warrior s'il vous plaît Frère ana pasi ya obungisa bamisien na ye Frère ana pasi bamisien na ye bakimi lobi nasalaki analyse nazalaki na live na nga awa concernant débat ya ba warrior na ba Gaulois mpona concert ya Frère Egola bato ebele boyaki ofinga nga na live ndeti nga bofinga nga mpona saleni nayebisi bino bien ke ngai naolobela par rapport ya ngai oyo ngai namoni concert ya Frère Egola eleki nango bien soki yo omona ye concert eleki bien te vandaka na ndenge omonaki eleki bien te sikoyo nga mpena boya kofinga poani na live ba warrior nayebisi bino ngai naza ni warrior naza ni Gaulois donc nalandaka miziki ya Fally nalandaka mpe miziki ya Frère naza ni Gaulois naza ni warrior nazalaka wana mpona kosoutenir bamusicien ya mboka na biso bofinga yenga ndeti poani ya mabeni oyo nalobe wana ba warrior tokitisa no moni Frère a mikolo température ne mikolo eza no bien te mpo bamusicien bakimi ye alors tobeta yango malembe na façon bomemela yango na balive bosala epasi sans plus tarder la famille tolanda abonnez-vous commentez likez partagez emelenga video alors tolanda la vidéo na biso massivement ekosala biso bien donc bopanza video bopanza banouvelle abie ezali
orchestre ya fere epanzani bandeko na ngai bamusicien bakimi fere bamusicien bakimi fere na poto bopanza video boyoka baverité ezoleka Frère Gola bamusicien bakimi ye na poto bamusicien ndambo batikali baza na avion boyoka baverité ezali awa baverité eza ebele bandeko na ngai bamusicien bakimi Frère Gola na poto. Donc, bopanza vidéo oyo massivement artiste Frère Gola atielaka botema Ferrari na minute oyo Ferrari akimi na ye ndeko na biso Charlie Solo akimi makambo na yebisaka bino bamusicien ya fere baza na avion lobi bagolwa bozala surpris te bamusicien ya fere bakimi concert oyo eza concert ndeko nyonso tu okotaki concert ya fere milukela eglise mbangu ndeko soki oyebi ndeko na yo moko akotaki concert ya fere pesa ye adresse ya eglise ya prophète Emmanuel Dodi bandeko ezalaki concert moko ya bademo basali travail ya blagi te bandeko na ngai esengaki bamusicien mosusu il faut bakende bamusicien oyo baza conscient bana mama bamusicien oyo baza conscient bakimi Ferrari na minute oyo ndeko na biso Ferrari akimi ndeko na biso Charlie Solo oyo asimbaka bagénérique ya fere ndeko akimi parce que ezosenga nde makila na nzoto ya bato bandeko ngana nasalela bino émission na heure oyo te na 23h nga nasalaka émission ya 23h te soki bomoni naosala émission ya 23h c'est que na orchestre ya fere makambo eza mabe na orchestre ya fere makambo eza mabe na orchestre ya fere makambo eza mabe orchestre eza ya kopanzana bamusicien bakimi donc bopanza video na nga massivement bosignale bagolwa oyo bozokende kozwa orchestre ya fere elobi bamusicien bakimi eza likambo ya kobomba te Charlie Solo akimi na ye donc bana mama bobukana te ngai ken pia na heure na ye na 23h na wapesa bino information parce que makambo ezokende mabe Frère Gola Jésus de Nuance aza na Londres déjà Frère Gola Jésus de Nuance aza na Londres déjà me bilongi oyo natieli bino wana bandeko bakimi Frère Gola baverité eza ebele oyo bokoyoka yango awa donc bandeko baza kokima na ndenge bablagi te me bandeko na ngai botika commentaire ya buzoba parce que bandeko na biso ba Charlie Solo basa ba commentaire attention à l'analyse polémique celui qui n'est pas avec nous est contre nous faire lobby dans mon bébé pamba aujourd'hui on va se le dire couronne est là sur la table est-ce que la réponse de Ranson sur le plan spectacle va être égale à ce que Frère Gola a fait hier parce que les amis attention à l'analyse polémique intelligente je te fais réfléchir on a sur l'attitude parce qu'aujourd'hui ton mec connaît ton habit Sankara d'écoute à Wewa oyo eza nango baanalyse bato bosala mais bagolwa lobi bokende aéroport bozala surpris te bamusicien ya fere ebele bayebeli na bango ndeko nyonso tu oyo okotaki concert ya fere ndeko na akotaki concert ya fere tinda ndeko na ona église mbangu botinda bandeko na église mbangu parce que concert wana bademo bayaki concert wana bademo bayaki mipiku bozomona bato nyonso to bolobaki ke o bato moko bazalaki libanda baye plein
yaya baza bato te ya normal baza bato te ya normal baza bato oyo bautaki na basimetiere bandeko na ngai bazali bato ya normal te baza bandoki tala bosi bomona concert nini oyo bato bazoya na porte kolakisa la police babiye oyo deja la police asa pointaki babiye wana nyonso bato baza na kati ya salle ndeko soki ndeko na yo akotaki concert wana botinda ye mbangu na malembe akende na ye na eglize mbangu akende mbangu na eglize po baverite mosusu na obimisa awa na kobima mutu mabe bozela napesa bino banimero oyo bobenga bopesa bandeko na bino babenga na bato ya eglize bozela babenga bato ya eglize mbangu parce que soki tosutuki te soki bokebi te semaine prochaine bato bokolela neti mayebo bozwa nimero ya pasteur moko ya eglize na biso bokoma bonote bino nyonso bato bokota ye concert donc badouble bino bapirate yo za mutu normal me bapirate yo donc okotaki na billet ya 99 demo ya 99 mpe abimi kuna aye koreklame billet na ye oyo mutu normal okotaki nango donc soki boluki ba eglize te bokosambwa bozomona te ke bato bakoti concert mais bademo mpe baye bakota na meme billet bandeko bamusicien ya fere oyo bakimi tozela après quelques jours nga aza akosa délégation oyo kokoma lobi ekoma comme ça bokende bolukelanga ferrari soki kaka ferrari aleki kaka na mikro ya kinshasa ki azongi kinshasa nga natiki mosala oyo soki charlie solo aye na délégation oyo ye nga natiki mosala oyo bamonaki bademo likolo ya podium ferrari amoni demo bandeko tala makambo oyo naoloba eza makambo ya blagi te bandeko bamoni bademo ya vis-à-vis tala ndeko soki okotaki concert ndeko no akotaki concert zwa nimero oyo bozela nimero oyo nasala yango boye naluka natia yango na titre bandeko ifo bozwa nimero oyo bobenga bato ya eglize mbangu bobenga bato ya prophète Emmanuel Dodi mbangu basambelela likambo oyo ekoma pena place ezokoma te ndeko na biso Ferrari toti kosolola na ye alobi alongwe po amonaki bademo na misu na ye en plus bademo wana basali bafo billet ya pirate bademo pena ya bademo bandeko osomona ndenge nini na concert nombre de billets bato bana kati nombre de billets bato basemititie libanda nazoloba malembe parce que boyebi Belgique ero okoganga te mpo soki ogangi ekokele mpe mwa problème ya munene banini donc bandeko na ngai bozwa nimero oyo naotiela bino wana naotiela bino yango na titre bozwa nimero wana bobenga afamille wana toti kolanda biso nyonso tolandi vraiment lolenge ndeko na biso Ken Piana auti ko expliquer biso tolandi lolenge ndeko na biso Ken Piana auti koloba eske eza ya solo fere ba musicien bakimi ye to ezali kaka barando ya ba musique ndenge ezalaka eske makambo Ken Piana alobi eza ya solo to eza kaka barando musical kaka ndenge ezalaka bino moko boyebi koto tozalaka na ba warrior koto pe tozalaka na ba gaulois alors soki eza ya solo courage na papa Hervé soki vraiment likambo oyo eza ya solo papa Hervé beaucoup de courage nzamba pesa o makasi po eloko oyo eza vraiment facile te donc soki eza ya solo nga na oloba kaka nzamba lola apesa yo makasi et puis ba musicien o bokimi en tout cas soki penza lobi tango bato bakoki koyamba Fere Gola na aéroport tango bato bakoki na aéroport international de Njili mpona koyamba ba musicien ya Fere Gola to koyamba ye moko leader na bango na kombo ya Fere Gola soki tango bakokende bokozala te bopesi pasi na communauté et puis bopesi pasi na Fere Gola mais soki likambo yango eza nango ya lukuta eza nango ya solo te eza kaka ke rando ya ba musique ndenge ezalaka en tout cas ndeko Ken Piana obeti fo soki eza lukuta
toloba pena papa na biso ken piana ndeko na biso ken piana nokwa bana ubeti fo so pene eza ya solo te ubeti fo. Donc toyoki concert affaire bato bozalaki na concert boke koluka nzambe bokende boye ezaka concert luka ba concert nyonso bamusicien babetaka ba concert na bango bafali babetaka ba concert na bango banani waze kwa pa utaki obeta concert na ye bahéritier bakofi bango nyonso babetaka kaka concert moko oyo bato nyonso bakendaka kotala. Donc voilà, c'est ça nayaki liboso na bino kaka mpona ye kopartage na bino mi makambo oyo affaire oyo ya makambo concert ya Fere Gola. Alors nzamba pambola bino tango koti na chaîne na biso soki eza mbala no ya yambo osabone commenter like partager et oza malamu mingi. Encore une fois courage na papa na biso Fere Gola courage penza na papa Hervé nzamba pesa makasi soki likambo eza ya solo nzamba pesa makasi. Tokutani à la prochaine occasion. Telanga j'aime bien ou s'abonner, commenter et za malamu. Bye.